Karine Mokonzi tangu asalaki super talent oyo ekoma équipe nationale. En tout cas bato wana bazala na équipe nationale bazala ba ambitieuse te na ba ambitieux. Mais ba groupe oyo esalami sima lisusu pona soutenir Karine, ba charge, ba défenseur, ba combattant, ba groupe kidi oyo eza na Congo. En tout cas, bazali la plupart ou bien majorité ambitieux. Donc, bayen ambitieux moko yako sakana te. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko liboso ya kobanda foko yebake Karine akoti susu studio pe nzembo mosusu ezali kobima kaka sikoyo na kanisa musala sesilaki kitoko. Yango wana ba oyo nyoso ba panzaka sango na kanisa bazo panzela bino deja sango yango. Donc azali nanu ya kolemba te avandeli makite avandeli pe kwakerte mais azali toujours kosala. Alors toza kolobela équipe nationale na kanisa soki botuni moko équipe nationale aventure wana ezala ndenge nini bakolobake tangu tobandaki koya kosangana tozoya pa Karine. En tout cas liboso toyebaki kaka topusani pa ya Karine. Kaka Karine nde muta yebaki eloko nini ekoki kobota. Pamba te foko yebaki mutu nyonso apusana pembeni ya Karine. Pa ya Karine ezala parazarte. Karine ayebaki oyo aza na talent oyo soki na sali boye ekokende boye. Bien sûr makambo mosusu epesa na vie ya Karine. Karine amona yango pe ba surprise. Mais Karine azalaki na makolo na se mutu ezalaki penza ya kotelema. Azalaki kotambula na likolo te lokola bandeke to mutu azolota. Alors batu baya n'équipe nationale tango baya bango bayebaki kaka eza mwa lisanga moko boye eza mwa aventure mais ba vie na biso ezali na ba site to salaka. Donc le Ketchu tango ayaki interview ayaki kosala émission pa Karine pe batikali. Donc le Ketchu azalaki kokonte na site asalaka site ya wadol ndenge moko. Afilora tangwaya ayebike nazoya bien sûr naza camarade de Grace Temo to bebani mais naza na ba projet nanga pe makambo nanga mosusu pona vie nanga jelisho ndenge moko. Donc mutu na mutu azala na idée mosusu ya ye lisanga wana ezalaki kaka bayebi eza lisanga. Soki nga nazo explikango mabe bango baza vivant. Mutu moko te équipe nationale akufa mutu moko te abukana tolokolo. Donc Karine Mokonzi alekisa ata mutu moko te na kati wana. Donc abenga bango pote asala bango mabete mais pona basalana bolamo. Alors bango pe ndenge bazala wana bazala bambisieux te. Mais lelo yo tomoni panzana Karine Mokonzi na poto batu babimi pote ba soutenir Karine Mokonzi na ba raison oyo bango moko bapesaka. Mais tango baye bakomi ko soutenir Karine Mokonzi, en tout cas mokili mobimba eza d'accord pe to beteli bango maboko. Mais na sima na bango baya parce que bayebike équipe nationale ezalaki équipe nationale eza na réussite équipe nationale esali makambo. Donc majorité na bango na lobite ke mukie mingi na bango bayaki parce que baye na ambition. Donc baye na rêve moko bisika toye boye na sima ya Karine toye kobonga.
oyo tuto salaka eza eloko pamba. Soki aza na boutique ayebike oyo eza eloko pamba. Soki aza musicien alobi oyo eza eloko pamba. Soki paza muta pusu to muta senglas alobi oyo eza eloko pamba. Me bisika na ye sikoyo na sima ya Karine, bisika na ye na groupe oyo pona koloba pe koleka na net. En tout cas, nzela poto emonani ba code ekozala kutu lokola mbula parce que biso fotosala kitoko koleka équipe nationale pe biso naza sir tokozwa ba voyage ya direct. Oyo akozwa voyage ya direct mais akokosomba même lopango awa to di terrain. Donc baya na ba ambition moko ya kosakana te. Ngai na kokotu na bango te, bino pe naza sir bokokotu na bango te, mais entre bango na bango bayebike ezali bongo. Muninga nde akoki kolakisa nani aya na ambition makasi pe nani aya na ambition muke. Yango ndenge ezali na mokolo lelo yo, soki totali malamu baza na sima ya Karine, mingi baza na sima ya Karine, mais baza ya kobaye parce que ambition na bango ezokokisama te, po bango bayaki te, po makambo na bango ekendeke malembe ndenge ezokende sikoyo. Bazalaki pe na tina teke esala 6 mois bamoni clarté parce que ndenge bazawana en tout cas ne bandeli tangu babandaki komona clair bango bakanisaki ke wana eza biloko mike mike ya minene eza koya, mais sikoyo ya minene nango na kanisa bazozwa yango te, alors eza kopesa vertige, mais baza concentré toujours na sima ya Karine Mokonzi. Pamba te na minute oyo muta ko changer direct brusquement pour na Karine, en tout cas faut ça la bakalikil malamu. Yango Karine Mokonzi tangu abwaki singelo yo na ndenge aza na studio sikoyo, en tout cas epesi batu nyonso oyo baza na Congo mwa courage basala makasi baluka kolakisa lisusu bolingo ya Karine Mokonzi. Mais nyonso wana eza kaka na bolingo ya Karine Mokonzi te, mais ezali pona bolingo oyo ya bango, pona ambition oyo bazanango. Pamba te ndenge bazalaka wana na kanisa na minute oyo to eza penza bongo batu ebele oyo ou bien muke bazali entouré na bango, bazali batu oyo balingaka Karine Mokonzi te. Mais soki bango bazo fréquenter batu wana to batu wana bazo fréquenter bango, naza sir pona Congo il s'agit mutu moko aza na mo influence muke alingaka Karine Mokonzi te, to azali côté mutu oyo baza na problème na Karine Mokonzi, to baza malili. Par exemple, neti bato wata soki baza malili na Karine, donc soki bakutani na bato oyo balobelaka Karine, il s'agit basombeli bango ntaba, bapesi bango tike pe balobi en tout cas soko lingo trouver biso semaine kolanda tokozala kotoyo bato Karine bakoya. Soki bakoya bango bakoloba eloko mabete contre Karine, mais kolia ntaba ya trop pe kozwa $3 ya moto ata bazalaka na mbongo na bango. Mais na Congo il s'agit bazolesa ntaba chaque fois, chaque samedi bozomela na baboki ata mutango azopesa kaka $2 na $3 ya transport. En tout cas eko jouer rôle surtout susu soki oyaki na sima Karine ndenge bango baya pona majorité na bango na zoloba, donc mingi pona ndenge ya ambition. En tout cas eza matata na mukuse na linkolo bake Karine Mokonzi na kati ya Congo aza na batu baza kokumisa ye, mais batu wana na ndimite na moment oyo. Non, na moment oyo bazali siko concentré na Karine parce que Karine mutu alinga pesa bango lisusu makambu, bango te mutu bazo pesa Karine makambu na minute oyo. Yango wana misusu fo bazala, mais mingi na kati na bango si bakendaki na sima na mukuse fo na tanga bakei côté ya bato ya Miriam Mokonzi, ata baza na contact na Miriam Mokonzi te, mais baza na contact ya kitoko na Grâce Temo pe na bato mosusu toyebi te baza kolia ntaba, baza komela
pe baza kolia ngulu. Côté ya bato ya wata ndenge moko na concert na répétition bazo tila bango bakiti pe bazo pesa bango soki bamela lion to soso batumbeli bango pe tabawana ou bien mboloko. Donc ndenge bazawana chaque semaine, chaque week-end, en tout cas basimbaka bango na moko ennemi ya Karine Mokonzi. Mais baza toujours neti sima ya Karine Mokonzi, mais ekolakisa malembe misusu na kanisa bako chanze kazaka. Soki bako chanze kazaka te seke bako sala makamba Karine, mais na ndenge moko ezokendele sikoyo. Soki Karine mikolo wana apemi bango pe bapemi bakomo sala makambo mususu ou bien mususu. Soki Karine asali eloko moko ya kitoko eningisi mokili bayembangu balobi biso toza bato ya Karine. Donc, ekokende bongo parce que bango bazo salila toujours ambition na bango. Soki ambition na bango esengi bakende côté ya bato balingaka Karine te bakokende. Mais bato wana pe balingaka Karine te bazomema makambango na ndenge ya guerre froide. Donc na ndenge ya bitumba moko ya ba hypocrite. Batika batu wana bazala kaka kota Karine, mais na kati ya masolo tango bazalaka bango na bango bayebi modèle bazako sala lokole ezali bitumba ya malili moyen n'explikango ezate pona za tambi kudite ata nazo comprendre ebongi na nyata nanu na sokisa awa. Donc Karine Mokonzi batu oyo nyoso baza kokumisa ye majorité na kati ya Congo oyo tomonaka na net pe tozomona bayaki na ambition pe bazokende vraiment kitoko te. Eloko ya malamu en tout cas na félicitaka Karine bisika za ayebi yango avant kutunga, ayebaki yango avant kutunga, même bango bazosala jeki zengi, mais Karine Mokonzi atikelaki bango kaka elili na ye wana ye aza quelque part na sukisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.